papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Shabaka Songo Shakira Beton oh oui chérie mon bébé oh la la bien Irène Masiandoki mon perso Mosatiro il ataka yange katana Nabituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa Mokusa Kelima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa Apisana kwanza muna wa Amange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chelibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sawamisana Kolanda, Irana, Masiando qui TV, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobakanza, balola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge bozelaka, Masolo et Irana, Masiando qui essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyon, Sobazolanda biso partout, ba oh na nous sabona na sitiote, bo sabonner, au site ya maman abino ba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mamba vende moi ça me bla vende ndako na verchache ezalaka yo Betty la patronne merci na Willy Moucheni le vrai code mboka balobi code mondial ya Willy Moucheni papa social et tobosani Bibi chez moi Nzambi et nous en direct des 001 BBC de moi-même. Bande connaît souvent la kabiso partout. To pesi merci na porte-parole na biso ya Maëlle Anastasie Vita, ya papa Trésor Chou Banakin Tobo Sanate. Rendez-vous ezamoko les premiers to kutene pa mama Sylvie Mwanzaka na Gombe kuna restaurant Oben ezapo na biso les premiers buffets ezawana na prix ya bien kolia na komela kobosa na rendez-vous te tala na statia mama Irène tala partout
nazo tia ba fiche po et ba adresse to benga mama Irène Masiendo ki bana kin to kutani kuna le 1er août tozawana ipa mama Sylvie Mwanzaka na Gombe. En tout cas restaurant na elambaka kitoko boye belé koliana komela tokos. Voilà, merci na bande ko subanda kabiso partout mama Irène ayaka boye na bosa TV na nga Simon Kibuki dina kata Luanda Motambongo. Ba murena ba murezi mama Irène obeta mino masolo ya solo azobeta aubergine tetozana kata Kinshasa na ebisa kibinonga na sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bande ko nanga likambo ezoka kaka mutu na ebisa kabino mama Irène tanga ebisa kabino ebisa bino bino boyo kaka po esala ka vraiment bien makasi bete promesse ayaka boy bande ko bolanda kanga Kinshasa ezana makambo bele Kinshasa ezana ba réalité nango yango tant nazobeta masola Kinshasa nazotinda yango mbala moko pa ya Naomi Muwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ma copine tala ba vidéo nazo sala makambo na Kinshasa eza vraiment ebele lisolo ba ekopesela nga bande ko nanga eza lisolo ya pasi eza likambo ya mawa ba mourir na ba mourir ba réalité ya vie vraiment to banga na biso ka nzambe lisolo nazobeta eza lisolo ndeko moko ya mobali na mwasi ne bazaka awa na Kinshasa ndeko wana balaki mwasi ne azalaki ne lokote bazaki vraiment na possibilité te mobala bande ko débrouiller kaka ndeka kizalaka aye ko bala mwasi na ye bazwinda ku bazofutela baboti bana ba mibale bazobunda ko bokola bana na mtaka ya kufutela ndeka ba réalité Kinshasa izalaka bande ko lisole bandi yaya kota partager like vidéo yaka to sola masolongo yango ebete Pro Max bafutela kanda kuna bango na kimia na bana ndeza ka ba difficulté esalike bazaisu na mbongo te bakome ko sela sko mbongo ya garantie ndenge ba consomma ki mbongo garantie c'est que babimisa ki bamiska ko vanda izalaki te mwasi azonga ki pa na bango mobali pe akipa na bango mobali bande ko ya kotala mwasi ndeka kizalaka mwasi bazuki kotala mobali mukolo msundeka makambo ezaka na mokili ipare selon lisonde ba pesinga mobali abande ko kotala mwasi azui moto tanga azui moto azoyandeka kezaka pantalon mobali epasuka ki poza ki vraiment sous na possibilité te akiti na moto mona ke tala mwasi na pantalon ya kopasuka bon kitoko te amoni ska batonga bilambe pa terre moko akoti po atongisa pantalon alataki boyebi mobali po atongisa pantalon botala niveau de difficulté pantalon mobali epasuki ya kesko batongango mwasi azali kosanja ntiena apesi papa na liputa alata po atongela e pantalon ba murena ba mwizi ba ndaliso na bokebi batongeli papa na pantalon parce que moi ça pesa ki liputa mutaze ko tonga bilamba pesi liputa papa na alata ki pantalon batongeli pantalon na tant batongeli pantalon esili azui pantalon alati a contenu de la ketipa ya mwasi na ye ayebisi mwasi na nazo ya pantalon kutu epasuki nga na moto tant na komika na kwa bino liboso awa mwana mwasi moko azayaka na tongaka bapesi pantalon atongeli ngai moi c'est pas mon cas pas si difficulté ezo koma vraiment koleka abina moi to ça skonde moi ça binga pena zo bunda banda na yaki na komi koteka wana moi ça koma koteka mbongo na zo bomba loko ya kozonga kana kolia ba dépenses zo kokate soki to kutanka na mbongo moko bien ekosala biso bien pour tous biso benda ko ya kofutela to kende po ngape pa ba parents na zo kokapela te fike na bana pe ezo sala bien ti moi ça zo teka so mbongo zo kanisa male même pas zo garantie ba ke kolukanda ko kote mususu bande ko bolanda liso na bokebi tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt mokili eza vraiment na ba réalité ebele ba mourir na ba mourir est-ce que tu sais comprendre bien lisolango bozoyo ka parce que Kinshasa makele les partout ba lo baba zongisa boy tozo kendika kabu mama Irène tant moi mbali wana akei moi ça se kala kisa ki vraiment passe makasi tant akebi misambala kende bandi kota makolo ba pousser kota liboso FC à terre en zalara na balabala oyo moni premier parcelle deuxième na tomisa ki pantalon wana moi ça na lopango et pas lopango ya pasteur faza la mwana ya pasteur moko azalaka mutu atomaka pona mona ka patelier moko ezalaka na babaka eza ya mwana ya pasteur baleki bakena bango nzoka mokindenge ezakande mwana mbali wana lekaka wana ndenge bayambaka yebi pa mwana mwasi apesi liputa apesi mama ya komela ya ntanda tongeli pantalon mwana mbali azonga kuna nzoka alinga na ye fi wana oyo atongaka bilamba komana bango makango ndenge yaka pa mwasi na bandelaka te no likango kuna na kwa malgré tout kozanga na ye makoya kosukisi pa ya mwasi na bana aye kotala bango mwasi na bana pas souffrir na pas ndo kanisa bo bazwa ndako me mwasi na bana azali ko mona soki papa ya lukika mobali alia moko biloka mema kende ko lesika so vanda susika ya mobali ndenge ka keza bazaki vraiment na possibilité te e ko sala ke mobali ndenge akenda kaka pa mwana pasteur wana makangu aye ko tia mwana pasteur zemi malgré tout ba problème kozanga mbo ko to supporter mwasi na bana mibale azongi pa na bango so kokate mais
atie susu zemi pa mwana pasteur tanga atie zemi bandeko nanga bolaike video bopartage histoire ezali vraiment makambo leki na Kinshasa mwana pasteur akomi na zemi epa na bango bacomprendre ke mwana wana aza na zemi tellement azalaki jeune libota liboso bacomprendre ke rapide kaza na zemi papa ne avandisaki ya pasteur abi ma chérie nga naza mosene na nzambe yo nani asente yo ndenge basente yo bo eza kitoko te folakisa mobali nini asente yo mwana pasteur alakisi mobali wana papa naza na copain papa lobi benge nanga copain wana abengi mwana mobali tobete sola kenda kotala mwasi na keti pa ya pasteur avandisi alobi na ye papa yo sikoyo ndenge eza boye osente mwana osalaka nini ayebisi ye onga naza coopérant yo kokozwa mwana nga charge abi papa nayebi tabi te nga naza pasteur yo kende na okende yo mama komona boye apparemment oza na possibilité te mais mwana nga ndenge asola na nga alingi yo malgré tout kozanga na yo kende luka kaka quelque chose moko ezala symbole oya po tosala likambo ya libala tosala ni fiske ata coutumier moko parce que nga naza mosene na nzambe kosente mwana boye ezali vraiment respecté mpona valeur na nga moye nga na edo na nyonso ya te kende koluka na mokie oya bongo wana bakisa mwana mobali wana alonge pa ya pasteur ayeti pa mwasi to mabota bana mibale ayebisi ke mbongo ozobongisa ya ndako po tokende tozwa garantie esali combien mpona ndako mwasi na $280 alobi pesa ngango na banda kobalola yango po tozowumela nga mpe nalembi esika kovanda nakendaka ta banzela mai na balolaka ta mpo nazwa mbongo wana esala biso ekola rapide po tozwa ndako mwasi pamoni yango ide moko bien su $280 apesi mobali nzoka mibali ndenge bazalaka keleki na famille pasteur alobi azalaka na $280 famille ya pasteur babundi babongisi baboma soni ya mwana bango bapesi mobali mwasi pasteur apesi bango ndako ya 2 chambres salon cuisine salle de bain bavandaka na mwana tunieka même yo osalaka koloba koza coopérant motanga osani habite papa nga nazalaka kaka coopérant bi ok pombe eza te pasteur abandi kolukela mwana mobali wana bakope ya kosala po alesa mwasi na ye mwana mobali na bandi kosala bakope nzambe basungie misala maboko kaka lelo akoma mpe na vie akoma mpe na mbongo wana mwasi na ye oyo abotama mibali azomitungisa mobali akenda wapi mobali ayebisi aza na mboka bangala azosala misala kuna biloko koteka bambisi abengaka mwasi na ndako na WhatsApp basolaka na WhatsApp na idekaka ke aza na mboka bangala nzoka sa komi ndako moko na mwasi aza na zemi kala te mwasi kuti fo abota bandeko nanga bota mokindenge ezalaka lisolo ezali pasi mpona mibali ndeka batakarti bazala mokili bomba makate Kinshasa makambo ebele eza na ndeko moko ya mobali ayebi mwasi ne ayebi mpe mobali wana esika kende kobongisa soki courant soki mai bazoloba na lopango ake komona mobali aye koyebisa mwasi yo mobali no tosola kobala nga tika wana bana mokoleki mwana azali kobilobi na sunga mobali aza na mbuka ya bangala no mobali no aza awa eza na lopango moko apesi ekomi nakende kosala mamba courant kuna nakuta mobali no kuna mobali alibala na mwasi na zemi ya monene mwasi fabota kala te abi ambon abi oui mwana mwasi o bandeko nanga esali pasi esali mawa atelemi ake tina lupango wana koke kosolola na muninga na mwasi aza na zemi akomaki deja na point ke abota ebisa eke mobali aza mobali na ngai azwa mbonga ke mboka bangala tozaka ndako mo mama Irene beta lisolo pona koyebisa mibali ke tobongola mitema Yesu masi azozonga mwana mwasi on lupango kende kokuta bakuti ba fille misatu bafutelaka kuna balingaka mwana pasteur mingi tangu yake koswana mwana pasteur na bolingo nyonso yango tokeba kokota mapanzo mapanga kokota te esali ke ba mwana pasteur biki ezali mwasi ya mobali nanga mutaye ko menansenga ba mourir na ba mourir selon histoire ba pesinga ba beti mwana mwasi wana pas possible en tout cas mokili eza mabe ba beti kola mobali na niveau moko pas possible ndeti akufa balobi ke aye ko provoquer bango aye ko luka mbanda na lopango partager les vidéo bandeko nanga mokili eza na ba réalité mwana mwasi wana akutama na hôpital makila ekangama ye na mutu mbonga traitement ezalaka te bakoma kosengele ba aide tina ba balabala po basala opération mutu atika bana na ye mike bana bazo souffrir azana mwana ya 6 ans azana mwana ya 3 ans yango bandeko bavandaka na mwasi wana lopango moko balobi maira libeta lisolo oyo pona koyebisa mibali tikamba kosala basi makamba boye tikamba kolelisa basi lisolo betemno eleki na Kinshasa ezali histoire ezali vwe ba permettre ngate na tanga commune babina beta yango kaka pasteur wana ayokaki lisolo wana azali vraiment dessus makasi tanga okike mobali wana abala zaka déjà na mwasi esalaki pasteur pasi mais
Ataye pasteur baza na ba problème na mwana kuna na mobali mais mwana mwasi baza na état moko eza critique azo souffrir bandeko bavani mama ni beta so pona koyebisa bandeko basi ata na Kinshasa ata na poto mibali bazo kosa kaka bato o na beta eza lisolo poto te eza lisolo ya Kinshasa et pesi pasi pe ma parce que ndeko wana mwasi aza na bana ya mikie mazo souffrir na hôpital maladie donc mbongo eza to hôpital ebimisa ye azonga kenda sala bo asenga matisa ba réalité Kinshasa ezo pesa penza pasi yango bandeko nanga basi tozaka brutalité tango yebi ke mobali na yo alingi mwasi moko quelque part mwasi wana eko likobo so bandeko nanga tosala ini disons tozala ini biso ba maman ça ne sert à rien to bomanaka to bundanaka bambanda to bokanaka ba maladie to katanaka ba pota po batu mo ba tsepso na ba poto biso basi tozo bomana biso na biso moninga maso ba moninga ne mwasi pona nini bandeko nanga mibali baza compliqué ndenga zo kosolo ba kokosa pe wana mibali batondaka te biso moko tolobaka ke baza bana mikie malgré tout bana mandefa pe mais tozongisa banka bana mikie conseil na mibali bozala mitema malamu mibali boza mitema mabe tandeti be mwana mwasi baza na état moko eza critique azoluka ba traitement bana baza mikie na sa life te bana baza mikie bandeko nanga eza vraiment pasi makasi na komi nanga na suka bandeko ya basi tozaka mitema malamu tant moninga mwasi eko sola no ke mobali nanga zoli mobali na biso so mobali na yo azolinganga yo kaka pe tolongwa na ozwa kimbanda tokoboma na mingi mibala ngo tosela bazwa kimbanda bazo yo kate bandeko nanga tokobwaka na maladie tokoboma na pour rien tala mwana mwasi abengi baningo mbanda eko menasenga ba beta mwana mwasi pa locataire pas possible makile kangama moninga na mutukolo mobali de la zo souffrir bana bazamikie mobali kutu abia mona ensuite par akima nenga kosaka kemboka siko ne penza kemboka ipare ya solo po pasteur alobaki akokangisa ye po na nini asiko escroquer famille alobaki kabala te po na famille pasteur bamonaki mwana akende libala ba aider ka garçon azwa vie po avanda na mwana batata mingi soka na mwa 100 francs so ba sente mwana bazaka na caractère ba papa bosunga rapete mobali akoki kobala mwana te que jamais famille pesa mobali mbo yaka kobala mwana bandeko nanga tote ya matan eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt na beti so na passe na motema mwana mwasi azo souffrir na Kinshasa traitement malonge ezate mobala kima zamba nini bale ba bete na lupanga bambanda bango nyonso bapalanga na bakima mutami monisa ka beta azate ba bengo raison bengo na zaki te bobika mboko be justice ndenge me marabiso mwana mwasi azo kende kaka boye na ba problème ebele santé zo ndingisa ye pona nini akende kotuna kibombanda yango baninga nanga pe basi tozaka pe mona charisme ça sert à rien que kolanda mobala tuna ka kimbanda mobala ngo pazaki ne logo te mais tanga komeko koma na mwe loko tala comportement yango na yebisaka ba mama kosunga mobala eza malamu na vie mais kamna so bateka ka mais ekotaka makambo ebele epesi pasi pe mama soyeso de kana Kinshasa nazo bete bino masolo ya bio bo like video bo partager bo s'abonner na Irana Masiendo TV mikolo boko za décider pour na na Kinshasa nazo masolo penza ya bio makasi nzamba lola apambola bino soki mwana motazongi tela na lobi tokutani mbala sima bisous bye bye. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mukokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya peau, bana o ba mitumbisaka problème ya peau, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya téléphone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt.